Voilà, merci Bozali Ebele, Bokolanda Bisso sur Tiam Maloba officiel avec le vôtre. Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse en direct de la République démocratique du Congo. Et pas Pito Messana toujours pour servir Bino. Alors, Naebi Sarabino, Nazara toujours un plaisir. Tant qu'on a télémara Libosher, télévision, Libosher, tablette, peu ordinateur, Nabino, pour nous présenter Bino. Émission Oyo Tiam Maloba. Alors, émission Oyo Tiam Maloba. Tozali ko tourner yango en direct ya Kinshasa, tozali bongo mokolo ya le 14 avril 2024, c'est un dimanche où tozo présenter émission Oyo. Donc émission EP Sengeli Boye Balisu souhaité Ekoleka Nation Kleboa original du grand prêtre César Ngadla, c'est ma maison. Donc Ekoleka Lisu Sukuna parce que si j'ai tozo beta lelo na invité tozali na en duplex na mokolo ya lelo ezali vraiment sujet moko très sensible, alors très important pour na bakongomani nyonso balanda masolo tokosola lelo na invité na biso yango wana boko remarquer que mission koleka na deux chaînes. Donc voilà, alors naza déjà na invité na ngai mais na nzela ya singa, donc ye abengami bongo na kombo ya Ndeko Rio. Alors Ndeko Rio zana biso na nzela ya téléphone mbote na yo mbote balandi nyonso tu ya bazona nanga partout dans le monde. En tout cas na pesi bino mbote na ba bazana Kinshasa na pesi bino mbote pe na pesi honorable César Ngadi club wa mbote. Voilà, Ndeko Rio bandeko msusu bakokwea na mbala ya liboso na émission Oyo tant mosusu bayebi yo penza malamu te. Est-ce que okoki ko se présenter na micro na biso ya Tiam Maloba bato bayeba yo penza na molai nyonso soko ozali nani? Oui, Ndeko Rio azali kombo na ye d'abord Rio Nwani Muteba nazali représentant ya Union africaine des aveugles na kata RDC, appli nazali vice-président Union africaine des aveugles na kata Afrique centrale, appli nazali président ya association babengi ASAD qui est membre de l'Union africaine et l'Union francophone. Alors ASAD signifie association des aveugles pour le développement en RDC. Ndeko Rio azali directeur ou chef d'établissement ya école aveugle ezwami na komi yanseli na compte ya ministère et affaires sociales. Donc d'où nazali représentant handicapé nyonso tout ya RDC. OK. Ndeko Rio azali représentant ya handicapé to pe personnes vivant avec handicap na RDC. Alors, moi, ma solo est tamboli moi mingi, moi appelle koti moi mingi, et je pense que d'aller raison pour décider au le can émission na biso na mokolo ya lelo. Il y a quelques vidéos ko tambola mikolo oyo ezali ya mouvement moko o babengi yango mouvement du réveil pour les personnes vivant avec handicap. Est-ce que Ndeko Rio na ba titre nyonso oyo présenté biso awa ozali na information par rapport ya mouvement wana? En tout cas, non, on a l'information dans notre pourquoi. Parce que les handicapés, ils association et belé. Mais kasi, il dit que le mouvement, c'est un mouvement où ils allaient respecter tous les normes. Ce qu'ils allaient dans les normes, il faut avoir un F90, il faut avoir un notarié, il faut avoir un statut, il faut avoir un règlement d'ordre intérieur. Alors, dans cela, mouvement wana nayokaki yango nayokaki pe ndenge excellence liaou ndenge madame S Bazaiba ndenge excellence Irène Esambo bango nyonso tu bazalaki wana mpona kosolola na bandeko. Oui, bandeko basololaki, me bandeko kosolola na bango bapesaki makanisi na bango, me likoloba te ke soki topesi makanisi nous devons être là pour kofinga. Non, ce qui opesi makanisi kofinga te loba likambo oyo zalango posa. Oui, bandeko bazo déclarer droit na bango, mais droit est comme ateke bakoma kofinga to bakoma ko manipuler bandeko handicapé mususu. Non, parce que les handicapés nous sommes là, nous devons travailler de manière que eux permettre musale qui ne malamu, parce que aux handicapés zali traité, aux handicapés zali traité, aux handicapés likoloba te ko zala muta mafinga, aux handicapés likoloba te ke no zala mutu moko o zali ozanga buania. Non, aux handicapés
elakisi te ke ozala soki lolenge nini elakisi ozala capable parce que oza lokola mutu nyonso sauf il faut batia yo na baadapte yo na makambo oyo esengeli mpo te yo ozala toujours na badroit na yo donc c'est ça. Ok, ndeko Rio, avant tokende pena mwa molai na émission oyo nalingi nazonga mwa mokie tomoni ezwi pe mwa mikolo ebele na mboka na biso po bahandicapé to pe bapersone vivant avec handicap l'état epesa bango ministère mobimba na compte na bango moko. Donc lelo président de la république tango akoti déjà depuis mandat na ye ya liboso ayebaki kopesa ministère mobimba na bato oyo bazali ba invalide si je peux le dire to pe ba personne vivant avec handicap. Tant bomonaki président de la république kopesa bino ministère mobimba na côté na bino na ngambo na bino esaki bino lolenge ni? En tout cas, coup de chapeau d'abord na chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, oya kanisaki makanisi malamu nzamba tiaki likanisa zalinga na obenga ye l'homme sage. Ok. Parce que pourquoi j'appelle le président de la République l'homme sage? Parce qu'il a pensé na bandeko na ye to ba frère na ye bana na ye de manière à permettre pote biso tozala na miso bato poto monana. Ok. Alors to sepela ki makasi ku tunga na za muto liboso. Même na deuxième mandat ya président de la République na salaki campagne elongo na honorable César Ngadi. To salaki campagne na ba aveugle nyos na ba handicapé nyos na ba albinos nyos na ba sourd nyos to salaki président de la République campagne. To yebisaki bandeko na biso to voter mokonza mboka le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo numéro 20 et permettre biso pote ministère na biso est continué parce que ce n'est pas donné à n'importe qui à penser ministère. Il y avait beaucoup de présidents qui étaient passés sauf le président Mobutu. Sa femme avait pensé aux handicapés. D'ailleurs il y a beaucoup de salles qui ba handicapés belé ba handicapés ba comme na ba centre belé. Pardon? D'ailleurs, yango pende salaki ke ba handicapé ba comme na ba centre belé mais banda président Mobutu akenda on dirait bino bozalaki négligé. Non, tozalaki pena négligé. Tozalaki négligé handicapé zalaki eloko pamba. Aujourd'hui président Félix Aye a valorisé biso. A sokoli biso. Tokomi lelo bato tozali toyebani. Même aujourd'hui si je suis représentant des handicapés en RDC grâce à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que j'étais reçu par l'ambassadeur Papa Henri Mangaya na Maroc et l'Union africaine m'avait sélectionné l'Union africaine des aveugles parce que grâce à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et bravo à notre président, bravo. Et coup de chapeau, nous sommes là pour... on est en train de prier aussi pour notre président. Tout ça, la mingi pona ye. Nzamba bate la ye. Alors, batu moko bo bazoko ya na ko kokota na moi likamona moke. Moi batu moko boye au sale loko te pour la handicapé. D'ailleurs kuto bunda la handicapé. Oye, on va ni ko ba n'importe quoi pour faire des choses dans la carte handicapé. Et ça n'a sens. Comment aux autres des autres de la carte handicapé? Vous croyez que Excellence Irène Essambou, c'est notre sœur, c'est notre frère. Nous devons travailler ensemble avec lui. Mais gestion naie, yo zomo na monde ngeni parce que bandeko bazo critiquer pe gestion naie. Entre nous les handicapés, nous allons partir dans les voies de la diplomatie. Parce que la voie de la diplomatie, c'est ça qui réussit. Alors, comment fais-tu? Il y a d'autres personnes on va manipuler ma personne handicapée. Les gens on a retanga bandeko musu bazali awa. On soi-disant ba comme ba député, soi-disant ba député. Ba manipuler ba handicapé, les gens qui na niveau handicapé nous surtout bandeko na ba monteur, bandeko na ba aveugle, bandeko na ba sourd, bandeko na ba albinos. Ce qu'on met peut être lisolo bandeko na ba député na ba otia le coloté. Est-ce que depuis à l'époque bravo madame S Bazaïba parce qu'elle avait parlé de notre droit au Parlement. Qui avait parlé de notre droit au Parlement? Ceux qui ont député à Solo. On se manipuler les handicapés pour la ligne. Que ne la vie sur le Parlement de manière que tout soit solution handicapé. Il y a manipuler les handicapés. Aussi longtemps que yo y a la nakuna yo zo salaire à député, ozo do appris ma député. Quand on que na quoi mon que kolobela yango.
alors ceux qui toki biloko ya bongo tokosepela nango te nalingi mutu te akabola bandikape bandikape bazali tata obe moko mama obe moko papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mama na biso ye wana mutu akoki kokata likambo na biso ezali kaka ye moko mokonzi ya mboka eza mutu mosusu te. Mais ce qui te l'a dit bien, Ndekorio, ce qui te l'a dit bien, c'est comme si derrière mouvement Oyo, ezali na bato moko ba ko tinda bandeko Oyo ba handicapé Oyo ba sali mouvement wana ba se révolter contre Madame Irène. Donc ce qui te l'a dit bien, ezali ti bandeko mo bazana si. D'accord, répéter Madame Irène azali nommée par le président de la République et le gouvernement. OK. Biso topesi makanisi na biso bandicapé. Mais tozo na droit koyebisa te ke no kofinga Madame Irène. Non. To na droit kofinga ete. OK. Ezali infraction. Tu sais que moi je fais du droit. OK. Je suis un avocat. J'ai étudié à l'Inikini. Le professeur nous Lobambi, il m'a enseigné. OK. Attends, droit na l'Inikini. Alors, nous en droit, bafinga kamutu te. Balobaka makanisi na bino bolobi oui bandeko bandikape bazo revendiquer eza droit na bango mais ba oyo bazo kokota na sima po bakabola bango nde eloko nazo boya yoka neti liloba moko ndeko azo loba ke bakoki kotiela biso ba diaspora te. OK. Diaspora salini non mais bango balobi ke bakoki kotia bandeko ya diaspora te parce que mutu akoki kocontredire te si aujourd'hui bon excusez-moi parce que nazo bana voix moko ya likolo ya kotomboka parce que zoko sala nga parce que nga naza handicapé bato bazo ko manipuler bandicapé bazali bato ba mona ka bazala makolo na maboko na misu bazala matoyi bazo yoka mais biso to mona ka te na biso to tambola ka te na ba o ba yoka ka te na ba o ba sa balbinos bazali bandundu to sa bandicapé bakoki ko kabola biso te bango babimba na makambo na biso batika biso na papa na biso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yene mutu ayebi ndenge nini akokabola biso ayebi lolenge nini akotia kimia na kati na biso. C'est ça. Ndeko Rio, tozolanda pena malamu tozo comprendre que oza mwa likolo mais tokosengo kita mwa mukie parce que donc même elobeno ezolakisa que oza vraiment likolo. Vous savez trop c'est trop. OK. Trop c'est trop. Tu sais dans ce pays mutakanisaki te mpo na biso po te lelo tozwa ministère ministère wana mpe toyi kotia makelele mingi te lelo so président abi bon après tout lokola boyotia makelele nakangi nano ministère yango tokosuka wapi. C'est ça. Or normalement selon la voie diplomatie ndenge bandeko badeklaraki déjà naokaki makanisi malamu ndenge excellence liyaou alobaki na bandeko na nga bandikape nasepelaki na lolenga asololaki na bango. Mais baoyo bazo kokende soi-disant badepute oyo badepute na bino badefifwani bazo kokende kotia badesordre na kata bandicapé. Ce n'est pas bon. Yo nali na ndako notambola na jeep climatisé. Qu'est-ce que tu as fait pour les handicapés au Congo? Qu'est-ce que tu as pensé? Tu étais là. Qu'est-ce que tu avais pensé? Je te demande vous le messie. Mais est-ce que qui président de la République appelle ça Libino ministère ou ana ezaki teke basala Libino pe ba démarche. Vous pouvez manipuler les handicapés, vous voulez toujours mettre les désordres chez les handicapés. Vous voulez que je vous dise d'autres choses que vous avez fait. Mais nous connaissons pas ça Libino pour les handicapés au Tchangwa. En retour. Bolina Loba. C'est là, Ndekorio, kita moi muke. Donc, eza la biloko, landa biso s'il vous plaît Ndekorio. Nous devons de respecter d'abord. Si le président de la République a causé mon canot, ya kolongola ye, to ya kotika ye, ezali président de la République, a kotala, asape mutu. Bakoloba na ye, bakotalise nini, o esengeli. Mais ezali te biso to président makanisi na biso, oui, to suka na makanisi na biso, to déclarer ba droit na biso ndenge tozo déclarer. Omoni lelo na koloba liloba moko. Mama Judith Akoti. Coup de chapeau maman Judith. Félicitations maman Judith. Azali mama. Mama ayebi lolenge nini baboko la kabane. OK. Papa Félix azali papa. Maman Judith azali mama. Maman Judith ayebi lolenge nini bakosolona papa Félix. Mokonza moka. On a zobenga l'homme sage. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ayebi lolenge nini bakosolola pona kozwa solution ba personne handicapée.
Mais on que nous ne voulons pas de diaspora, nous ne voulons pas que si c'est là, ça n'a pas de sens. Non mais alobi bande kwa diaspora bayebi milliers wana malamu te bango ba mesani kolia bambala ba mesani na vie à bien bayebi pena milliers ya handicapé ya Congo malamu te. On est dans division. OK. On est dans division. On est dans division, j'aime pas les handicapés basés dans la vie à division. Ceux qui basent dans la division et qu'on s'en va muté. Alors, et que ça la bien, il y a un moment biso, to solo que il faut se mettre dans le droit na biso. Ceux qui ont droit na biso, ils allaient régler, ils allaient arranger, ils allaient malamu. Problème est aux alatés. Mais les capables de diviser les handicapés, il y a un azoboya. Il y a un azobabino, un député fouan. Oh, vous avez diviser les handicapés. Je ne veux pas de vous. Laissez les handicapés traiter leur dossier. OK. Beaucoup de gens sont handicapés. Beaucoup de gens parti na bino, parti songolo pakala. Oye yeba ni kutute. Beaucoup de gens moi quelque part vont dire que le papa est handicapé. Yo le papa est handicapé, aux handicapés. Aux handicapés, vous êtes normal. Qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Est-ce que nous apprendre bisoni? Est-ce que Ndekoriyo nous les handicapés nous totalement ma casse. On est quand même pas bateau parce qu'on va diviser bisouana. Les handicapés, je lance un message pour les handicapés. OK. Mes frères handicapés, les aveugles, les sourds, les monteurs, les albinos, je vous dis, laissez les désordres, réclamez votre droit, bon fingate, bon que n'a pas droit na bino. Moutou fera que ça me likampote bon nuire, bande comme moussous boboya. Bino bon réclamer ba droit na bino, félicitations parce que vous avez réclamé ba droit na bino ngana sepeli ne bon réclamer ba droit mais bon finga mututé même maman Irène bon finga est en train de connaître handicapé so la sali likamu oh bino bo sepeli na ngote toto sepeli na ngote to luka approcher to solo la naie mais revendiquer notre droit na ndenge moko ya propre bon na makambo bande côté bazali osoki e ba député fouani parti politique OK. On va faire ma canifie na bisoté. Bango ba liaka ba melaka ba zola ba salaire. Est-ce que l'on y va passer pour le handicapé? Ba tonga lo comment pour le handicapé? Tout centre de formation tel que le handicapé. Mais aujourd'hui, notre président de la République, que j'appelle l'homme sage, le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il nous a valorisé. Après, si nous sommes les noms pifo. Alors, nous devons tout battre là, makamou et sengeli pour nabiso. Tout là qui sait que tozali mayele, tout là qui sait tozali que bana ya mokonza moka. Parce que zo bébé ça peut mi voir oui, toza na pasi. Wana peneza likamu ya solo. Toza pena na pasi. Biso handicapé. Maman doit revoir. Maman Irène doit revoir. Mais si quoi Ndekoriyo travailler avec les handicapés. Tout dans notre motuna oyo. Ndekoriyo s'il vous plaît. Tout dans notre motuna oyo. To mona ki na Lukunga Mama Irène azalaki pe candidate na kati ya Lukunga. To mona ki pe ndeko César Ngadi azalaki pe candidat na kati ya Lukunga. Mais qu'est-ce qui vous a poussé il y a aussi le choix, il y a quoi accompagner de César Ngadi alors que Ozalaki na ministre ou Azali ko représenter bino Maman Irène. En quelque sorte, est-ce que Ozapé d'accord t'es na gouvernement ou bien na gouvernance, je voulais dire, il y a Maman Irène na ministère ou na handicapé parce que tu as fait le choix d'accompagner César Ngadi. Omoni likambo ezali nini? Maman Irène azalaki na Lukunga te. Maman Irène alaki na je crois mo amba limité za nini mo amba. Limité mo amba. OK, Maman Irène je crois azalaki kuna. Maman excellence Irène na soutenaki. Na yebisaki bande kwa mo amba ba voter. Na accompagner qui même batu na ngai. Parce que je ne peux pas azali ennemi maman te. Maman Irène azali ministre na biso. Azali mokonzi. Balaka ennemi na mokonzi te. To soutenaki lolenge pe to soutenaki ndeko César Ngadi. Lolenge pe to soutenaki ndeko Israël Kabongo. Azali député provincial na circonscription Lukunga. Na commune ya Gombe.
Ozomona. Ouais. Alors, tu soutenais qui Moutunios, j'ai parlé pour tous les handicapés. Okay. Tu vois même dans mes vidéos, sur aucune vidéo dans la TikTok, partout dans l'internet, vous allez voir que j'ai soutenu tout le monde. Moi, Azali le rôle à papa. Dans le monde handicapé. Ndenge Azali boye, nakoki kokabola te, mukolo moko te. Nga nakoki kokabola bandeko na handicapé. Non. Même bandeko bazolo bala bazoko diaboliser bango. Basa bandeko nanga. Nako solola na bango. Bango ba koyebi soki wana azali ndeko na biso, azali président na biso toko solola na ye. Mais est-ce que nakomona ba image o nyonso ndeko Rio yo lokola président démarche nini osali parce que tolandi ba vidéo bandeko basali baketi na ko menacer même président de la République na koloba ete soki président de la République ameki ozongisa mama Irène lokola ministre ya ba handicapé bango bakotomboka bakozongisa bitumba o ezoleka na pardon ezalaki koleka na Kuamutu bakozongisa yango na Kinshasa ou bien bitumba o ezoleka na Este bango bakokende Este te mais bakosala yango na Kinshasa donc bazali ko menacer neti président de la République et puis balobi soki président de la République atie mutu a diaspora bakozala d'accord te. Journaliste, vous avez vos commentaires. Mais moi je voulais vous dire ceci. Les handicapés ne peuvent pas aller menacer le président de la République. Non mais ce sont des propos ils ont talisa que menace ezali. Omoni bato mususu ba ba kopesa kopesa likambo na bango te. OK. Mais bandeko ngai nazala Kinshasa te tangu na koyaka ndenge na koluka manière nini ya kosolola na bandeko ba parti wana niyo surtout ba association wana niyo surtout. Mais ngesi na komela déjà mama Irène Mukanda atanga to pe na misu na ngai avant que na kene Maroc de manière azongisa bandicapé na ba droit na bango. OK. Na komela ye. Alors ki tanga président na yoki tango kozonga to koyeba kosolola bote baneni ya kosala pona bandeko na biso. Ozomona. Alors comme bandeko bazo réclamer ba droit na bango. Tokoki kokale bote président azali papa. Yende mutu ayebi lolenge ni na kokata likambo. Osomona bana na kata ndako bazobunda. Bana bazobunda okuna bana batele bango ti bango surtout bazomela mapanati na miliki. Mais moko na kata na bango bazomela ti o eza ya rouge li pesanga mateka. Papa ye akuti poka botoli miliki ya muninga. Pona nini? Papa banokobeta mbala moko bana. Non. Papa kosala nini? Akoduka de partager bango. Aye balikambo nini eza na kati pour te permettre papa peut sa solution. On a pe kuna azwa miliki. Alors papa ayebi lolenge nini akokabola biso akocha kimia na kati na biso. Kimia bandicapé zali kaka mama Irène to ministère et reconnaître ba droit ya bandicapé. Osomona kimia zali que lokola bango balobi changement ba changer mutu. Papa kotala nani okocha. Mais yo posa d'accord que va changer mutu. Yo posa d'accord. Président Rio, yo posa d'accord que va changer mutu. Bon, omoni ngai nazali président. Nakoki koloba te que va changer mutu. Nazala makanisa président ya tata mokonzi te. Ozomona. Tata mokonzi kolo azana makanisi na ye. Amonaka. Yo kanisa azomona te. Okanisa azoyoka te. Azoyoka. Azomona pe. OK. Solo balai komona te. Ndenge ni natindaki excellence Liaou, atini mama S Bazaiba, atini mama Irène ya. Parce que amoni ayoki. Amonaka alors ayebi ayoka kape ayebi lolenge ni oyo bana ne bazo senga. OK. Papa ne muta kokata likambu. Azali responsable ya ndaku ya RDC pona bandicapé ezali papa Etienne Kisekedi Chilombo po babengi l'homme sage. OK. L'homme sage, jamais abattu. Donc, il y a un homme qui surtout. C'est ça. Le loyo ndeko Rio pour finir tam susu question suka tozo tuno yango wana parce que tozu yo pe ozaki tam suna ba occupation ebele pour na retenir yo temps ebele te na bi ke tango ko ya Kinshasa to ko sala siko émission autres dans l'ensemble pour to meka ko expliquer baka mususu. Alors le loyo soki ndenge ka ko zawana par exemple le gouvernement bimilobi oyoki kombo ya ndeko César Ngadi lokola ministre ba handicapé. Est-ce que bisika oyoko zala d'accord parce que tu as quand même la connaissance de ces messieurs au travail na pendant moment ya campagne
Alors oyoki que président de la République a nommé yo réaction de Gozani. En tout cas réaction nanga ezala malamu na koyoka esengo mingi parce que namoni nakomona ke bandikape bazwi vi na bango oyo bandai koluka. Soki mpe banome mosusu mpe nakozala na esengo soki mpe bazongisi mama Irene nakozala mpe na esengo mais nakomona ke kotala lolenge bandeko bandikape bazokoloba wana etali tata mokonzi ekola mboka mokonzi ya mboka nde moto akodeside akoloba to akokata likambo na mama Judith. Alors yango moni nazoloba soki banome pe César Ngadi l'honorable, moi je l'appelle honorable et ça peut m'abêter soki pe balobi bazongisi mama Irene et ça m'abêter soki pe balobi banome mutu mome bakoki biso nde tolingi banome kaka handicapé. Donc problème na bino ezali bakoki konomele bino mutu aza valide te ezali bino bato bomonaka te po bino bato bomonaka mosusu bozala lelo mokonzi ya mboka soki azalaki nzambe expiraki ete yango moni nazobenge l'homme sage tata ekoloba tata mokonzi ya mboka nazobenge l'homme sage parce que nzambe expire ye akamati asali oyebi ke tala bandeko yango bake kuna babimisi bake kotikela mokonzi ya mboka mikanda esali nini basali baponi baposte na bango baministère na bango mais ministère ya bandikape ezalaki te mokonzi ya mboka alobi bozonga bokende kotia ministère ya bandikape boluka motu ozotomona. Donc ezali expliqué omona nazobenge l'homme sage le président Félix Antoine Tshilombo nazobenge l'homme sage donc ayebi azomona yango nayebi so ke na makelele nyonso ezokosalama oyo na baproblème nyonso bandikape baza nango président ayebi azoyoka azomona ayebi makanisi na ye sika azolala azolamba bi azotala kaka bandeko bino bato mota azotala mpe biso ayebi ke bana na ngai na mopanzana kuna mama Judith luka oyo bandeni solution nini tokosala mpona bana na yo kuna bandeko bandikape ozomona tozali parti monene oyo tovotaki président de la république oyebi nga naza na esengo moko na Lualaba epai ya mama Fifi Masuka oyebi mama Fifi Masuka basala ba émission sérieux bakende kopose ba question kuna na nani ministre na biso Patrick Mouya ya ministre information na Lualaba ba poser ba question nyonso tout mais on n'a pas posé les questions pour les personnes handicapées mais mama Fifi Masuka a lobby makambo na biso ba personnes handicapées pe yo kana phrase utilisé que mes frères handicapés mais yebisanga oyebi esengo nini nga nayokaki kaka ndenge atangangi biso bongo na kiti na telema na bina mpona nini asali mpe ya mingi na kati ya Lualaba wana mpona biso ba personne handicapé est ce que moto ayebi yango esoyoka mama Fifi Masuka aleki na te balobeli yango mais ndeko César asali ebele ndeko César asali ebele mpona ba personne handicapé nana koavu yango personne donc même ceux qui est-ce que makamuso pe mama Irene asali c'est ba muso ba yebi yango te peut-être asali pe makambo malamu te peut-être entourage mais likambo ezali ke to finga mutu te to réclamer ba droit na biso to bunda mokonzi ya mboka lokola yoki biso to zela papa mokonzi ya mboka l'homme sage jamais abattu akosala lolenge nyonso oyo mo ayebi na mama Judith pe mama Judith na lobelo komo pour mama Judith mama Judith ozali na responsabilité monene na part bandicapé baza na ba centre de formation te bandicapé bazali na oyo etanga ba école malonga te ba école te na bakuta malonga te école te mais soki obundi mpona bandicapé lelo soko okei bakotokobeta maboko babi mama Judith abundaka mpona ba personne handicapé tala likambo ezokoboma bandicapé ezali nini ezali likambo ya soins médicaux ezali likambo éducation ezali likambo etanga ya baekolo ya bakelasi ezali likambo oyo etangami ya misala ezali likambo ya vie sociale ya bandicapé vie sociale ya bandicapé ezali na se eza zéro vie sociale ya bandicapé ezali zéro oyo kaka zéro ata 1% eza te lelo soki otali na bakitambo wana nolo ya maison communale nolo ya ndako ya honorable Zakari Bababasu na kitambo
bokende kotala bacentre bandicapé lolongo eza salité bandicapé bazala basoins médicaux te bandicapé bazolala libanda bandicapé bazolala bafaçon moko possible bacentre de formation ezali te alors oke kolelo na banini oyo na bamatete wana oke na banini bawileri wana oke partout so biso toza nano awa na kati ya province ya Kinshasa na capitale toza na lolenge boye oboko baza na matadi baza na bani oyo bakase central baza partout c'est ça baza lolenge nini alors coup de chapeau pe félicitations na excellence Guy Lwando oyo abundaka tout le temps koyeba ndenge nini ya kobunda mpona bandicapé pe merci pe na secrétaire général ya IDPS Augustin Kabouya ye pas obunda mpona oui Augustin Kabouya c'était papa nga na obe kutu bolobe avocat bandicapé ok asa avocat bandicapé moi j'ai rencontré papa Augustin Kabouya moi je l'appelle papa nga na obenge Angelou pembe na mokonzi ya mboka ok asa Angelou parce que papa Augustin Kabouya il lui parle avec les handicapés il est en train de palper c'est comme César Ngadi a palpaka la situation handicapée sur place ce n'est pas oh ok Fanny n'a qu'à ton bureau non César Ngadi a quitté sur le terrain ok Guy Lwando qui est sur le terrain papa Augustin Kabouya qui est sur le terrain kutu akotisaka bandicapé na lopango na ye azosolola na bango pe ameli na bango mai vraiment yebisa ngai à part bango na mokonzi ya mboka l'homme sage nano abundaka mpona bandicapé yo koleka ye député Fwanti okoki ozoleka ozoloba n'importe quoi mpona bapersone handicapé okomi komanipule bango okomi kotia des autres non à trois députés wana so acontinue tokosignele pétition balongole bahumilité na kati ya assemblée nationale parce que azokotia toute une peuple ya monene boye azokotia bango na des autres vraiment donc c'est ça que je peux parler. Merci beaucoup Ndeko Rio, vraiment merci pour disposer temps et à répondre à une invitation à Bisso. Alors topesi rendez-vous na balandinyo sur ya Maloba officiel de votre retour tokoyambayo vraiment na émission mobimba comme ça tobeta pena masolo o etali ba handicapé soki osenga pe to kitala ba centre ya ba handicapé to kita po tout ça ba reportage afin que to ba ko valoriser bande ko na biso wana pe bazo souffrir. Donc merci vraiment de répondre à notre invitation. Alors ba dernier mot na yo zanini? Dernier mot na ngezali que handicapé bozala ini bozala liboke moko. Ok. Biso nyonso atangami personne handicapée. Bolongwa na vie ya manipulation. Bolongwa na vie ya koloba keno o kingando tolingi ete non. Botikala na vie na bino o ya ko déclarer ba droit na biso ba personne handicapée. Coup de chapeau. Félicitations. Vous déclarez nos droits. Mais o ya koloba kofinga même muto kofinga mama Irène ngala ko sepela na ngote. Et tant que leader d'opinion et tant que votre représentant nakati ya mboka wana Congo. Alors, nakosepela biso nous tozala ini tozala bolingo moninga sali mabe loba na ye soki ba droit na biso to réclamer. OK. Mais to finga te. Apina ko ba selo komoko. Excellence Liaou. Bravo. Félicitations. Excellence Liaou. Soki motata mokonza mboka akopona ba ministre mais tata mokonza mboka en tout cas papa l'homme sage kobosa na excellence Liaou te excellence Liaou bandicapé ndongo moni bango wana bato mayele bazali eloko ezozanga bango ezali ba centre de formation ba diplômé bazali na kati ba licencié bazali na kati o koki kolela kopesa ba numéro matricule. OK. Soko obengisi nga na bureau na yo na pesa yo liste ya bandicapé oyo ya solo oyo bazali ndongo omonaki bango wana na badiplôme na bango na bacapacité na bango nakopesa yo moto akosa yo te to ya faible wana ezali peut-être bazwaki bato nango basangisaki mais bandicapé ndenge na yebi baza bato ya bwanya bato mayele soki bamosusu baolo bafrançais na bokamwa il y a même des journalistes oyo bazali bandicapé. Par exemple na bosolo omoni ndeko Israël Mutomba noma moko. Ouais, c'est ça. Comme Limakola. Ouais. Osomona bandicapé baza très intelligent
très intelligent. Tata Mokonzambo est l'homme sage. Au moins, il a pensé qu'il a biso le land en nomadi de qu'on a biso handicapé. À ça peut mailler malgré bateau entouré, malgré ma réclamation, il y a des choses valables. Oh, bazo réclamer. Maman excellence, maman Mokonzi. Ayebi lo lenge nini ba kosona tata Mokonzamboka. Tata Mokonzamboka sana makanisi na ye. Soka ko nommé, bande ko mususu ko nommé. Alors bandicapé, to kota la manipulation te, to zala toujours to tikala na badouan na biso. To finga te. OK. To finga te, pardon, to finga te, pardon, to finga te. Pe na pesi mbote na excellence Gilwando, na papa, o papa Kabuya, na pesi mbote. Na pesi mbote mi papa na biso, na pesi mbote na excellence Liaou, na pesi mbote pa ya excellence honorable César Ngadi. OK. Balobi l'homme du moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Rio, comme ça totiki yo. Donc tokozwayo de kokomi na Kinshasa poto ebandenge ni tokosa la suite à l'émission na biso. Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup Ndeko Rio. Bon dimanche à vous. Donc voilà, tozalaki na Ndeko Rio, yende tobeti na eli solo na mokolo ya lelo, je pense que bolandi bino moko comment est-ce que to développer na Ndeko Rio. Donc yé pas d'accord te na ba propos oyo bandeko oyo balekaki nango na ba émission. Donc nazo répéter lisusu makambu na lobaki na émission o na salaki euti koleka ndeko il faut zonga na émission o lekaki o retirer ba propos na yo parce que ce n'est pas bien. Ezali ba propos zo kabola ba handicapé to moni awa président Rio a lobby clair. Donc yé azo sangisa ba handicapé puis so landi ba propos na ye ezali ba propos moko zo sepelisa. Donc ba handicapé nyonso so ba landi émission oyo ba kozala d'accord. Donc mutukutu à côté le mela président Rio azate parce que à tenir ba propos oyo ezali responsable. Alors que ndeko na biso aleka ki akende ko tenir ba propos eza responsable te. Donc na bandeli lisusu koloba ete ndeko esengeli na yo ozonga na émission ya kulutu na ngai Flavien okende kosenga bolimbisi na ba propos oyo oyebaki na koloba contre le président de la République et contre Maman Irène Oyazali, ministre Nabino, kino lelo azana no ministre, et ba propos oyo kena koloba contre M. César Ngadi, Oyazali bongo congolais, azali pe personne vivant avec handicap, mazo tombo la ba valeur ya ba handicapé. Donc biso tozobe ngaye le prochain sur la liste. Donc le prochain sur la liste c'est M. César Ngadi, l'homme du président de la République. Donc voilà, c'est par ici que nous bouclons cette édition de ce dimanche 14 avril 2024. Donc, Ngaina Bino Tosuki Awa et Tokutani prochainement toujours dans la même chaîne. Tcha Maloba officiel et n'oubliez pas de vous abonner massivement pour ne rien rater. Au revoir, bye. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Mambo Galaxy na côté poisson
tala mbisi mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mokolo to bokolia yango familial botondi mbisi basangisa na crevete kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela orke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxie Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oyo tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozui yango o voyager nango. Parce que ba décodeur oyo biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozui o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bien. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bien. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la télévision là. Toujours. Allons même one. Chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.